Télévision, l'homme est simple, José Young, Baptiste ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola, Sosola, yeah yeah yeah, Sosola, Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs à News Télévision. Je crois que partout dans le monde vous êtes branchés, scotchés pour suivre Platiluka, votre humble présentateur de cette émission Éveil du peuple sur News Télévision. En tout cas, merci pour votre confiance et fidélité. Au Boza Kokoba Kopé Sabiso chaque jour dans la chaîne News Télévision. Je vous demanderai de vous abonner massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous. Sur les ambano ya liboso ya ko tomber na chaîne News Télévision. Kobo sanate ko s'abonner, kobo sanate ko liker émission et surtout commenter, partager. Ya onde ko sala biso malam même penda ko leka na pesi mbote na ba fidèle téléspectateurs na biso de partout bisika bozali. Je crois que bozo la biso en direct na Isaki News Télévision. Là en particulier, je vois José Young, l'homme simple, Maman Sifa la patrona, Maman Sifa la na Dubaï pardon, la patrona Karit l'outil na bosanote na peso ba mbote belé, sans oublier balobi muto asimbi masolo ya Kabelo na France. Soko lingi ozo Kabelo ya original na Katia France ezaki pa mutu moko Mama Mifi Kabelo. Soko za na posa Mama Mifi Kabelo, écrivez-nous na ba commentaire wana pour mettre à contact na Mama Mifi Kabelo na bosanité ko pesa bembo na sponsor numéro 1 ya chaîne Isaki News Télévision. Là je vois la patronne Maman Rose. En tout cas, coup de chapeau na yo. I greet you mother. Nalingo sombo en anglais, talaga anglophone mnene. Comme vous le constatez, naza na balabala voilà, naza na plateau et puis je suis seul. Tout ça ko proposer bino ba élément moko très important. O les autres la pena malamute na ville province ya Kinshasa. Tokolobe la situation il y a tracasserie et pas montard. Montard na ingumba Kinshasa bazo lela makasi bazo lela makasi leli na kombo ya ministre ya transport. Balobi ministre ya transport makambo sala ezo sepelisa bangote. Bakoma ko futa na mbongo misu bafuta bayebaka bitcha mbongo ngote, bayebaka rôle mbongo ngote mais bafuta kaka. Actuellement na bare ya montard et komi soki escargot ya la police ekiti et kobanda ko kanga montard nyonso sur les terrains ozala en ordre na mikanda ozala na ngote bayeba kangi tango bakokanga yo ata ba contrôle bamono en ordre na mikanda na yo ba monde ya ba 100 000 ya ba 200 000 yango balelaki na micro ya Platiluka na kolinga bino moko bomo na ba image ndenge bato moto bada kolela na kombo ya ministre ya transport balobi ministre ya transport tellement osala quelque chose sinoté makambo ndenge komi surtout côté ya bato moto eza pena sous kito côté wana toza na arrêt dokolo to kanenge ba montar ya arrêt dokolo baleli na micro ya Platiluka. Je vous laisse la place de suivre et on se retrouve juste après. Je réponds au nom de Ovni Mbouyingele. Je suis coordonnateur adjoint chargé des finances de la génération Peter Kazadi leader en sigle GPKL. À Asbel conduite par le cordon Toussaint Ndomba. GPKL, c'est un organe de soutien à l'honorable Peter Kazadi. Kolanda ba problème oyo bande konabiso ba motocycliste bazanango buté na tracasserie par agent de l'ordre, c'est-à-dire la police. Je crois que nous, au niveau de notre fondation, au niveau de notre Asbel, tokoki ko apporter les bango soutien oyokoki na ko permettre à bango bazala assurer pour que arrestation ils à la limiter. Donc c'est-à-dire il s'engela d'abord comme membre ya GPKL après avoir comme membre ya GPKL, je crois que toko mettre en place moyen topé un signe taux de comment il faut permettre qu'à chaque fois arrestation manco arbitraire seulement en présentant ces documents reconnus partout dans la ville de Kinshasa ou pourquoi pas en RDC puisque GPK les a implantés partout dans RDC Sibir était menace et pour que
batambola facilement, ba circuler, ba salamsana bango, ba vivre libre et tant que des Congolais. Vous avez bien été, je vais faire un mot dans ta série fort, Bessie, qui m'a dit quand on pour mon abattu, ni Bessie, donc, tout le monde Bessie, mon Bessie, quand on habite dans ta série fort, au bout la bien été. Donc, au bout la bien été, donc, choc à ma casse dans le côté, donc, tout le monde, mon aura, tu peux côté quand il y a 100 locaux. Amikande ali, tu as plaque to somba ba casque ali, mikanda le to ba teka to de soso ezali, mais to la kisango, ba bo yango, yo senga ba fina bongo. Mais si biso to bula mabele, biso to bula après, to bula à 13. Soti na 13 ba kanga biso na mabele, na mabele ko na mutu na lipa to na casque. Na mabele nzela mabele. To yebi bo mbongo ya kana prince. Boulevard to tout vanga normal mais mabele te bo biso bula za mabele. Maman de l'icolo, Penada, maman de l'icolo, Penada. On va aussi ngolé mususu 200 000. On a joué, on a fixé à 20 000. 200 000, on a fixé 100 000, on pèse nos oreilles. On a fixé à 20 000 fixement. Ah, bon, tu es tout le monde a quand même un abisso, tu es bandé. Tu es bandé. Tu es bandé. Ah, autant que c'est que les miens. Ministre mon amango, ministre transport mon amango, nous allons tracer ali mon ango, ministre transport mon aga tracer ça makala to bula bientôt. Biso luka pona bana biso na parlement to moto luka to yiba kate. To kala to ya to luka ba mo kanga biso biso to luka. Donc to lembi donc ministre transport mon amango pena. Mbote papa. Mbote pa. Ah. Tracasserie et qui trop. Ndena abona complet au mona na boti. O compagnie. O la o casque, to sombi ba casque. O quittance, o nini nyonso to somba. Mais so JPE kaka, bango ba kipete. Quel que soit, tango azuyo kaka mba ba memi o ane loko samba te 100 000. Na bité 100 000 ngo to logo tango talanzela. To somba ba quittance ba nini ma talanzela embouteillage. Tala koto poto. Na habité ba mbongo na biso ekirapi. Chaque jour 500 quittances, ba moto oh plaque, oh ni toza nango. Mais so ayawa, photo kima, so sali faire kangio 100 000. Na habité l'état na biso ngo to komi contre population bien deni. Ezo banate, babaki to somba ba plaque, to somba plaque. Casque, to somba casque. Oh li papa te sapatu ngakutu yango na buti. Mais ce qui va y avoir aussi qui s'arrête à Bakangio. Qu'est-ce que ça nango on a ça un peu de fandi mais ndena bula na casque maramu tout complet. Neti we casque na moto. Kaka bango ba policier bakanganga awa ba yibinga na casque. Parce que bo senga casque mais bino mono bo yiba casque tracasserie. Hein? Tolembi, to éviter. Pour ça na bango eza nini? Bonjour. Awa bazokanga bamonta ozala na mukanda te bakanga megambe ko expliquer biso eloko ngwezani ya mikanda neza boye na dosali mikanda te to bula na ba casque to bula na ba ketch na ba sandales bien to da ba carte rose to na mikanda yango yo tête de vie to na ba kitasi ya 2022 ya 2023 ne mo ani te bakanga biso moto amande ya 100 000 oyoka bakanga biso moto nde bakanga moto na victoire. On fiche à ta victoire avec un moto. Parce que un amende à 150 000. Mais Mukanda Mikanda na bango ta victoire $10. Mon commis balé le roi $20. Ya wa penga fiche. Mais na bisi bango na Mikanda ya 2022 ba boy ba habité wana te foka Mikanda 2023 mais biso na to Mikanda 2023 te. Mais ba kanga moto ka siko na ko zonde ku mbongo pour la bimisa moto. Ndo moni ngabo. Mutakoza mamoyo eza dans roba sauver agent transport sauver ministre transport ministre transport so ministre transport aime dara fautif na mambo non parce que babiloko yo ba no sakango bien avant et les kitina ba écran qui non dati tel tozo bana kokanga moto pona mamba mikanda ba comme ça le roi Shida soka boy babino seka bo babimponi au juste to suka ba menace ya kotombola na yo na moto batomboli bino
Donc soza muta brutal boke na brutal. Soza muta mayembe boke pe na ma. Donc moyen te na habité. Balito ça ba kulu na to ndeti nga na bo na kulu na te. Comprends na jeune simple na kumba moto na luka mbongo. Si on va kanga poani. Bakende okanga bato ba yiba ba kabelo na bon marché na baramoto. Ba mona ba chauffeur à moto. Au juste to luka mbongo to doni. Pour un problème, il y a mal à l'aise. Alors, mal à l'aise, quand on a un parking nyonso, basala soumala mouté pour na kokimakaye. To yebite rôle ni o l'état pesi mal à l'aise pour kanga biso ba monter na ba parking ezali ke to zela ba client na biso poto zwa mbongo na biso poto lesa bana na biso. Mais ko kanga yo o pesa 100 000, pesa 80 000. To yebite l'état rôle ni pesa mal à l'aise pour na otambla na ba parking pour kanga biso. To yebite. Problème ya casque. Ou bien problème ya permis de conduire. Bien problème ya carte rose. Oto kimaka PCR. Mais PCR na toza na biloko wana PCR fa kango ka fali ya ombongo. To yebite PCR bagisi biloko mususu pona biso to somba ou bien ndenge nini. To yebite. Policier akoma okanga batu tina butu. To koma olwa place ko telema. Nzoka moto za na arrêté. Kiti sanga ko kitsa client, so pe client za no zui client au continuer schéma na yo. Mais o kitsa client policier ye akangio surtout ba policier mbata, toujours ya mal à l'aise. Ba policier mbata, toza suna arrêté, d'autres travail à l'aise té. Na yebite. Soki nini sengeli ba pesa bango ordre po bango bakanga biso oye soko za lelo kwa te soko za lango lakisi ye atika yo to yebite soki muswa ko bagise soki ezali boko tuna mituna na ko répondre una nyoso bino boko tuna ngai na ko beta eza problème ya moto soko okanga moto soki mbiloko oyo ko tuna nga soki kokite okanga ne moto e koma tina niveau ya ko beta montar ya ko fuyena ba poche ko botola nyoso azana ngo to yebite l'état tel la biso problème oh pour na problème mal à l'aise na ba jana ye na ba maître volontaire a tchaku bazé ba yebi kuté lokoté a lokota ka lokota bango nzela pour na ko tchaka bango bango ne balanda so bazaka liboso po ba kangaka le bango ye soda ye na munduki abandi ko menacer yo amandi na ye kuna do so ba 80 000 soka ezato ko zwa moto te même chose en ordre papa mamuta en ordre ba tuna kate o ba tuno lagisa boye lokoté à tous en ordre 80 000 60 000 bon nga pona bato bazolanda ngai eza problème ndo ezotungisa biso makasi pona problème makambo etali nzela même tongo même midi même butu donc toza l'aise même 0 heure malaise au kangayo bana okanga biso na butu pona problème couvre-feu si là bon heure nous pas kanga biso pona problème moto na problème nini auto sala bango tozo bokola bana biso la nzela musala oyo pour l'état misala ezate mais la nzela misala oyo surtout kimbantseke 21h ujana zo kango pour na problème air kozwa moto na o sombi na mbongo na yo mo akomi ko bijo yaka na facture so facture ya te ba ko pesa moto te ato une intervention mukonzi ba ko ndima mukonzi ate ba ko manquer oui comme client non papa eza pona bongo te pona problème bandi eza pona problème ujana te bakulu na bazo sala ba désordre même tana moyi na to mona data mukolo moko bakangela biso kunu na balakisa ke kunu to kangi yeyo bakanga toujours ba innocent net papa net ngandeng na zaboye est-ce ngana koza la kuluna mais so bakanga ke kuluna zo bunda bamunga na aleka na moteur ba okanga ba qualifier ngana ba ochanga na ranger ya bakuluna osomona mais si longtemps na zo luka po libota la nge vivre nazo luka te pona ko sala ba tracasser ba buzo bezangi tina na makambo etali na nzela zomona papa eloko ande ba meka ko landela biso pena problème wana même ba kula msuto zoloba ba client msu aliko biso to memaka bazala contact toujours bango ba soda oko mema etange client malamu ako kitisa ngawa ba bimeli yo ba eko kango oui baza contact na bango bazala contact na bango azio awa na parking comme client a même na destination place boko koma po kitisa ye babimeli yo okomona bien soda moko bemi bale fa zala wana basali yo tracasserie o sengelaki basala bazwe sengeli bazwa batikili yo ndengwana tukompe soko po zana na libabe moto ekei bon pona ministre ya transport bon pona yebo toza na message moko pesa puisque nyonso elekanaka na matoi na ye pe na misu na ye amonaka
yenda lukande solution pour na problème mal à l'aise ko pesa mal à l'aise rapport ke ba sel la ye moi mongete moko boye po la gisaka biso na droit o ba pesiye po kangaka biso wana nda ya la kisi biso azana ngote loko ya ko tuna biso wanda kangi mais ce que ça droit na yete atika biso to travailler à l'aise ngana monta arena biso ya ngozo mona biso ndenge biso toza awa Kishasa eza pona ba Kinois en prédit biso nyonso to ba congolais toza pe na droit to vivre na mboka na biso mais biso ba montar to meminga munet ke biso nde toza ba banquier ya ba soda ba policier donc ezoyeba na lisute pona biso tozo bula oso makitance mabe oso ma autorisation de transport ma au juste biso tozo tuna ministre ya transport enquête nini oyo azo mené na bato atie na nzela pour na tracasserie pour na biso ba montar na yebite est-ce que ba policier oyo nyonso batia na nzela ezaka ke bakanga ba moto soki ye penza aza ministre yende batie na transport pour na kotala makambo etali transport ya ville ya Kinshasa mobimba ameke mpe kolandela likambo biso na ba moto to bulaka moko pe bonzote za malamu te mais ozolite kaka fort opesa patron bon mais au mona ba okango na likambo za oyebite mutu na makolo ba okango boy ba komi ko compliquer yo amanda 100 000 ozokisite obomite oyibite oza pe postura te bilonga ba responsable bazali bilonga ba sérieux bazali ba luka mbongo na ndenga solo baza mais biso tozo yeba te transport en auto sala nini kasi pona mal à l'aise na yebite ese kombo wana nanu kombo wana ye moko ministre soki na lo bandenge nini kasongo nanu kombo mal à l'aise ese za kombo oyo ko pesa mukonzi mal à l'aise c'est que nanda kuna ye na population na musala zo sala c'est que trouble kaka kombo wana zanango nde biso peto memingambo na kati ya njili pona ministre ya transport na yebite soki ke aza pena ministre ba votaki ye pona kota makambo etali transport tozo rappeler ye po makambo ayebi yango amona kango en tout le temps na ba télévision elekaka eza original te eza eloko asika te makambo oyo amona yango mpona ministre ya transport na oloba boye nga na monta na bulaka mpona koluka mbongo ya kolia kozanga koyiba kosala kuluna kosala mabe nga na luka mbona voie normale soki ye pena aza ministre ya transport makambo etali transport ya ville ya Kisasa message oyo biso tozo lancer ameke mpe koregularize makambo na ye ameke mpe koassume responsabilité na ye ameke mpe kotia ordre na mambo etali transport ese rôle ya policier eza nini mpona transport rôle ya policier donc na roulage na policier na bato autorisation de transport bazoyebana te nyonso ezali papa biso tobulaka na casque du matin au soir nyonso eza bongo yo koko bimo sala transport sans que ozala na makambo ezotala transport jamais mais ye ameke mpe kozwa soin ya makambo po mokolo mosusu boyo kaka kuna moto epeli tozwi bata transport ya tia na nzela totumbi tobomi makambo mpe bebi kaka tozoloba boy biso bamonta toyebi te soki eloko nini tosali vraiment mal à l'aise batindi na tiango mpona bakuluna oto mpona bamoto okobima de 4 heures ou bien 5 heures okebula na yo obuli okangi ata mwa mbongo wana ya mokei omonaka boye ba 18 heures boye osali no eloko te otelemika boye pour bakangi yo ntango bakanga yo bongo mbongo to obulaki na pasi wana ekepa na ye ezalaka te boprécise biso bapolisier baza mpona biso ou bien baza mpona bakuluna ou bien baza mpona bane soki nasali mabe fakanga ngai mais soki nasali mabe te
Kada le vide ka bongo on dirait ba moto ngo emema ngambu. Si c'est comme ça kasi balongo la kasi ba moto nyonso elongo kasi comme ça balukela biso misala misusu ya sala. Et ça l'a raté. Hein? Botia ba bureau de mabe. Bosombi bolobi to somba mikanda, to sombi mikanda. Quittance to sombaka. O plaque to sombi. Nyonso to sombaka. Finalement siko azo kangela biso na problème nini. Et ça l'a raté. Et ça l'a raté vraiment. En tout cas, ministre de transport, hôtel, la biso maramona tiango. Ce côté hôtel, la biso maramona tiango, et ça l'a vraiment bien pour na biso ba montar. Asala mabe, anyoko bata moto mona pasa okanga bango ko bima 100 000. Malesi ka le asala ka boya ngo mokonzi moko mabe. Mokonzi mabe na ta bongo. Anyoko la bana na yebana, anyoko la biso bana. Faux papa, alonga awa, wazonga bata uta, wa malamu. Voilà de retour sur ces plateaux avec Platine Luka, votre humble présentateur de cette émission Éveil du Peuple sur News Télévision. Là, je vois Balobi Mouto Alandaraba émission Plati P à Commandara. Papa Jean Namandenga commerçant solo Nakachanjuli. Hein? Balobi Yende Mouto, Yebena Sora Moni émission Plati à Zaparangote. Sans oublier mon pote, le privilégié Giscard Nalimete. Je crois que Bouti Kolanda, on va payer qui réaction. Il y a Montar, il y a Dokolo. Bolandi bango na bilili et puis bo comprendre nino bango balobi. Donc ministre et à transport le Cambroyo est concerné yo. Et puis na ko senga na la police na biso ba meka un peu penda ko sala musala avec logique hein parce que binomoko boyo ki bolandi oyo bango balobi et comment soki ba kangio montar ba ko botolo no liboso versement za nango ba botoli na ba casque tout ça ba biloko bazo kene nango mais ba to sala makambo bongo eza ba agent de l'ordre eza penda ki to côté ministre à transport meka un peu Kota la Likambwana Tokoshite na deuxième partie balobi 2023 année ya maponami année ya ba élection ba député ba fandi kimate ba ko continuer na ba œuvre na bango na ba activité ba innovation par-ci par-là pour na ko préparer candidature ya ba élection na bango wana tokuta misiko na district ya Tchangu balobi Tchangu ya ngonde base ya ba élection soko lingi ozwa poste na maponami donc koyande na Tchangu wana tokuya ki mipandi ya commune Masina c'est quoi encore l'entrée Massina Bekatef au wapi tokenaki ko découvrir moi na Tchangu ya solo d'Affonce na kombo ya honorable Frédéric Bassonga au wapi azali na parti pour l'action du professeur Kinke Mulumba azalaki accompagné na base ne mobimba na école oyatanga utamela Affonce na pona kokende ko sala devoir oeza civique s'enrôler. Je ne m'aurais pas beaucoup parlé, je m'aimerais vous laisser les images. Bolandaï, on se retrouve juste après pour clore. À vous l'antenne. Botondi na population nyoso ya Tchangu en singularité oyo Masina de m'avoir accompagné dans le centre d'enrôlement et pour l'angali sentiment ya retrouvailles sentiment ya sengo sentiment ya famille et on a profité de l'occasion oyo ya ko senga population ya Tchangu précisément aussi ya Masina ya ko s'enrôler quoi que le tali jour à Souka mais ba ya ko remplir devoir na bango civique parce que mibu ezoya toi il y a une élection, Bamboula, moi, aux Alikoya. Et on a 5 bango, bas s'enrôler. Merci beaucoup. Et je suis positif. D'ailleurs, je dirais, c'est un sentiment de la retrouvaille. J'ai retrouvé ma famille. Je suis très honoré. Et je suis vraiment honoré. Je dis merci à la population de Massine en singularité. Je dis merci pour m'avoir accompagné aujourd'hui au centre d'enrôlement. Merci beaucoup. Je vous remercie. Gouvernement apporte ba jeune, donc apporte bateau ba bouger constitution o e ba terre que on a mesure à Kabila. Poto kanga Kabila, peuple to senga to kanga Kabila, to kanga Kabila ndenge nini. Avant ko kanga Kabila, ça des chambres après ko ta congrès.
Assemblée nationale na Sénat. Bakota Congrès, va voter qui pour, qui contre. Yo kanga libana kanga kabila ndeni. Faut ba jeune ba qui ne kuna Assemblée nationale va voter qui pour, qui contre. Faut donc kanga kabila ba jeune touro matembela simanda kuyeyo. Matembela simanda. To sokola ne maya chamukwale, to sokola ne maya changa. Atanga ne kole oyo. Donc atanga la maya. Comme je vous ai toujours dit, tout est bien qui finit bien. Je rappelle qu'à l'antenne, c'était Plati Lou Kao, l'intelligence au service de son travail. Votre humble présentateur de cette émission, Éveil du peuple, c'est News à télévision. Donc il y a les lots, Toulinga et Zakaboui. Ce sont les news au WAP pour présenter ma fidèle téléspectateur Nabiso. Il y a News à télévision. En tout cas, je demanderai na yo onan o s'abonner ceux qui t'emballent la liboso. Il y a qu'au tomber sur Isaki News télévision. Kobo sanate ko s'abonner. En tout cas, abonnez-vous massivement. Commentez l'émission, si la biso ba suggestion dans la commentaire et puis liker et puis ça biso to et que ça la biso pena et sengomengi. Là je salue tous nos fidèles abonnés et puis ba fidèles internautes nyonso o ba disposa qui vraiment ngonga na bango ya kolanda rubrique oyo ya muku c'est longo na platine na Isaki News à télévision. En tout cas que le ciel vous soit reconnaissant et puis merci na bandeko nyonso baza ko soutenir de près ou de loin. Là je vois Isaki José Yungo l'homme simple, maman Ifi Kabelo nana beta ka c'était ce que ça pousse à Kabelo ya original na France adresse ezaka semoko contacter maman Mifi Kabelo ozwa Kabelo asika balobi a outé ende a outé ko ba nouveauté ba arrivage asika na ande c'est déjà disponible. Écrivez-nous na ba commentaire wana to ko mettre à contact na maman Mifi Kabelo na bosanité la patronne Karine Louti na bosanité to aussi la patronne sponsor numéro 1 il y a Isaki News de télévision Mama Rose la patronne. En tout cas nous sommes arrivés à la fin na pesibino nyonso o bolanda kinga bambote et on se retrouve au prochain numéro. Portez-vous bien et bye. Isaki News et télévision, l'homme simple, José Young, Parkinson ma bien, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. So solam, yeah yeah yeah, so solam.